wera sana kisi ya kosakana te jipe pia na sana kisi okokata ngate sona yo banga petit olenga na zako loba kokata ngate basa ebele menga mutu nazo yebisa yote nga za kolo verite mutapesa nga me nga na za mwana nzambe na ute pa moto aki na kisi grand maître Lombo Makiadi Franco ya lukuta te me batu mususu ba yebi kaka papi pepi mukolo ntiengo pontiengo za yanga o za yego ebinaka pesa mando kitema yanga yi ba Marie France yanga yi ba Mr na tunakio so kitopo yana yona papi pepi pesa banzema na batu bele petit wera ono mona kalege danga lena du petit ça te kupo lege danga ba Blandine Pemba oyo mokolo na ba Freddy Movati des photos. Bonjour bandeko ya Congo Révolution, encore une fois IPP, les grands sélectionneurs qui a sélectionné Bango surtout Bango tout donc qui a émis Bango je vous souhaite un studio à bonjour et c'est papi. Bonjour monsieur Pierre et mon ekene. Bonjour en tout cas na sepeli comme on a bino sepeli comme on a bato RTNC ndenge baye na na kata studio NG ya Serge Kabango Boyebi na kulutu na ngai yo atika ngai te bana na bana muziki popolipo nando nga do aku Boyebi grand compositeur ça na ye et puis je suis accompagné par Pierre Précieuse na sepeli na MK na caméra papa na blessing ndenge boye kata studio. Merci à tout le monde moi très bien makambo ya album na yo sur moi temps donc et puis je sais que tout concernant. Ouais, cette fois-ci en tout cas na ngoya ya banego balingaka nga ekobima puisque naza le seul artiste et musicien yembi sur Papa Wemba Koffi Olomide Kessere Meneya Werason Nibo Makanta Redi Amisi Baza Ebele 92 musiciens Serge Kabango Gino akata basse donc ce qu'on a le but sélectionnaire ba musicien ba chanter Baza Ebele ba héritier Watanabe ba Serge Mabiala donc Baza Ebele na kati de combien de titres na sali 20 chansons pour na bangi nous tanga 80 na boulot tout comme na ba 60 et qu'on a voulu somba 2 CD 3 CD ba la moko na 20 non ezaka nango face A la face B pour moni batu mususu balingaka wera te ba mususu pe balingaka na bango Antoine te connais Antoine non voilà c'est mon pote donc mais c'est quoi le là pour lui pour abeti banzembo na ndenge azako beta te pour kala bazako benga ye le Lugi Zong mais ngai tant que sélectionneur na pesi comme les grands fauves. Vous voyez les grands fauves c'est quoi? Vous voyez tigre. Yo somana makako abomi tigre. Donc il faut comprendre que ça banzembo na sala ka mo banda lelo te na banda ko sala ngo depuis mais na zo ki kaya maladie ce n'est pas na ko la maladie te parce que na la guérison. Amen. Na za en tout cas nzamba lekitu na ko za na comme ça été. Gloire à Dieu nzamba sali et dunga temps même pour na ko leka na émission et pas ndeko na na RTNC mami ilela na karibu variété na leka na note mais batu mususu ba yebi kaka papi pepi mukolo ntiengo pontiengo za yanga o za yego ebinaka yanga yi ba na yebi so banzembo bele na koma batu ba yeba ka tete ba référence motemeza mando kitema yanga yi ba Marie France yanga yi ba Mr na tunakio so kitopo yana yona papi pepi sikonga na zambingi mokomi pour mon nzambe te moto a respect alobaka te mais ba musicien ya poli azawana akoyebisa yo nazo kosate mabe wuti na yo olobaki na ya Koffi Olomide bino bokansaka ya papi pepi nazo kosate ya poli azawana na album on a moni ki za erve na yo mukomi o vivre ndenge nazo yemati na ko salela defa au ligne pour général defa au mutasuka zo pretirer kaka ne studio NG et pas Gino Serge batu baye baka studio Jérusalem so ezali awa bakalonge na karibu variété bako vivre papi pepi boto na josar nyo balongo tiengo yoka ya papi pepi minga na sana respect na lobaka te ba pesa banzema na batu bele petit wera ono mona kalege na nga lena du petit ça te kupo lege na nga ba Blandine Pemba
oye moko na ba Freddy Movati des photos kangaka minoko comprendre pourquoi maintenant ngolo non nazalaka na ngai po musique soki bango ba yango po bango basalaka musique ya kisi ngala za kolo vérité ngana kina grand maître Franco lo mo kiado oyeba ya kolo vérité wera sana kisi ya kosakala te jibe pia nazala kisi okokata ngate so na yo banga petit olenga na za koloba kokata ngate baza ebele menga mutu nazo yebisa yote ngana za kolo vérité mutapesa nga mais ngana za mwana nzambe na ute pa moto akina kisi grand maître Lombo Makiadi Franco ya lukutate wera so nazana kisi petit fali azana kisi fere setan nazana kisi ngamu tunazoyebisa yo siko moni ngai tanki vie mais bayibo kuma banzembo te basombaka ngana sombaka te nga na pe olobiwa na kisi te ngana na kisi te te wera ana kisi mais nazoyebisa ke wera igwe azaka na kisi ya danse uzanga ngana na vivant hier na kenane ba tourner na ba Berlin ba concert betine partout ba mona ba cérémonie au compagnie vraiment bisque dans mais oui nazo yebiso papi vous pouvez battre ya Congo naza ko tala caméra wera son mais boto na petit na nga ko yebisa bino na tamboli ne partout na ba bozi na tamboli na bango partout ba orchestre ngala na poto ça fait 36 ans nazo ngana no kisasa te do yo singolo bana biso ke ozana lokoti do ti o sala album yo walo na kisite nazo yebisa yo buzoba na nga yango wana do a Congo na pesa ye raison wana mutu apesa na famille te naza ko pesa mutu te na pesa nani nga moko mwana liboso ya mobali mama nsimbo yoki nazo lela na album yo kana te na teka ka album nga na banda ko yemisa mangwana na papa wemba mutu liboso nga na sangisa bango le sélectionneur yoka na bandi lelo te na batanyo si yo no pesa bandebo akufi ba wera ba fali ba tout tangi pourquoi siko yo punika ka siko yo o sala album na yo pour au dévoiler pour le baquet au travail na kisi non ils a troisième album album umili quand même et bon yembisa papa wemba yembisa kisi na yembisa ka papa wemba lelo ta yemba wemba yembi qui te semene a yembi bango nyonso ti bango ba yemba na ba Josh qui ambukuta na yembisi na wera pour la première fois pour vieux Josh qui a yemba les sociétés ya Augustin a yemba mendenge yango te o yoka dio basali na wera bazo banga na yaza na kisi na kanga wana loboko na kanga bopesa na ozo beta 7 ans ligamba kiso mais na so biso na za kolo vérité bi ko luko problème na yo mo ba to Congo révolution s'engage que lui mais hier lobi que yo azana na kisi ozo beta ka 7 ans ligamba kisi wana donc il engagé kaka yi mais si tu me parles je vais te dire encore si les gens ne comprennent pas ils ont des gris donc banga ba sangarate soit s'engager na voilà ba petit ban mikeya ko ya singate wa simba wera mais pourquoi tu cites les petits là à mon émission ba lobi que singate simba wera nous zo couvrir na kisa on mais tuna sangarate konta qui est papi pepi ko tuna kuto sakarate sakaraza mwana musala ya wera tuna patron na ye doba tuna ye boni vieux papi pepi parce que c'est mon petit de loin bon tout artistiquement il est grand mais na ba kisi na ye pour ngai nazo yebisa mais parce que ngamo tuna vivant yo yebite ni de la sabiso yo simba mais panga nazaka na grand maître Lombo Makiadi na mona ba kisi ya ba musicien tout pour ngo sala yo simba te na simba te parce que nazala pouvait biso ke yo simba kisi na mutako pesa te yango bomona ka boyoka kanga te omoni Jano o asala na RTNC na ba mami ile na ba karibu variété te ayebi ba artiste oyo bazalaka mais te yepa yebi akitana kisi te mais Jano amona ka sala ko la prophète omoni ba journaliste bazala ko ba prophète omoni mami ile la wana Alexa kane batuka ka po Alexa mais bato basala ka musique neti nga banana ya poto mami ile la ya kawa amona nga na landaka yete mais na samba ba njambe beli na ba pétrole oyo na ba grand nga ba basala ka ba bozi na ngolo monaka mais na vona nga ngani ye Jano aye kokutanga par hasard na studio ya NJ Jérusalem yango moni émission na PC déjà no moto bitika za en tout cas nga pe na PC merci nega ye ayebinga bayebaka teke papi pepi monde ko za wana Serge akotira bino tanzelo moko yoka bozo ne biso yoka jotiki na wena ndenge bayembi oyoka papa mbo kingi kesera yembi moi question ngeza ka pourquoi oyembisi bango nyonso vous assire na yote nous avons conscience que soyo moko yembi dans l'album ne était kamati je vais te oyembisa bango tu wana donc oza na converse na yote donc na kombo ya wera kombo ya kinte semene kwa paemba yango to ka tuma wa ya koyeko ya somba album na. Je vais te dire une vérité, je suis beaucoup plus auteur
je peux interpréter une chanson, mais ça n'aura pas la même connotation que Kofi Olomide, que Werason. Alors je suis beaucoup plus... Moi, je suis en France ici, parce que nous les Congolais, ce qu'on peut c'est Kakamoto, a commis au terre composé. Je vais te dire, Johnny Hallyday, il n'a jamais écrit une chanson, mais il y a des... Michel Berger, il a écrit pour Johnny, Jean-Jacques Goldman, il va commettre... Là-bas, il va commettre Johnny. Napoto Awa, Michel Narloba, soko commune Zembo, moto a yembo a interprété na hôtel bazana mbongo. Biso kotondi sakaka mabumu ya bajibe piana, ya bawera, toza bazoba. Mais j'étais aveuglé par le sentiment d'être là parce que j'ai des enfants. Je te parle. Nazalaka on a potonga na botami bien. Moni boyoma Sony et Chewomo. A foutre là chez moi. Donc on a botami bien na kolibé na takoye bateke musique ça peut donner l'argent. Na sala ba album. Bado a Congo bakomo fungolanga misu po babete pena orchestre ba Kofi. Kofi on a za na kisi donc on ba na ete. Donc on sutu wa ba attaquer do konta avant na yi. Balo bakatenga na za ko loba Antoine ya za na kisi. O manaki popo lipo longwa na yi. Alongwa ni quartier latin. Ako beta sunte ba Kofi te. Faut Kofi a solo la bien la bien. Il y a logo pour pas longolo yi bien. Mais na yebi pourquoi popo lipo ya popo lipo ya poli alongwa. Mais pour Kofi a solo la bien te. A solo la bien pour ya na ya zonga makambo ba solo ka fa réaliser ngo. C'est moi qui te le dis. Ta père d'Antoine. Bino so benge mo pa ou lelo. Moi c'est Antoine Ogwepa. C'est Papi Pepe qui nous parle. Je m'adresse. C'est tout le lobo is grave hein. Oh, mais petit. Alia ni kutu grand prêtre mère ngam tuna dakisa ye. Na matanga ya Didi Olomide. Aigle. Le yotu ngba ke yo mutu ko Kofi alinga mère alia. Yotu la kisa ye. Ngam tuna ye na lia na matanga ya Didi Olomide na LC awa. Bato yaki na balebuka buya ba ya poli bazalaka je ne mens pas. Basali connaissance Kofi tout ça ba manière ba masageya ngala bi mikande zawa. Na bisi ko sakana ponga na zakana ngo déjà. Na bisi to ni ko sakana te. Mikande zawa. Yo tu aka mo mite po sala ka te. Ya solo ndika zaka ingabi le grand prêtre mère alia. A comment mikanda te zawa. Gloire à Dieu, il viendra, c'est mon ami. Il dit que ça pour la première fois na vie na ngai na age na zanango. Na mona na ngata msufi tinga 2 personnes, 3 personnes, mais na mona plus de 19 musiciens connus ya minene ba bete na album ya mutu moko. Donc pour na ngana mo anditi osana confiance ni tozo banga. Donc comment ka mais on dit que so moko sali pino o sali yo moko sa mutu ya esimba na ngoti. Pour na zana ki c'était petit na ngai. Na yebi so na zongi na place ki. Te na yebi ko yemba nanga. Mais na zana tomelo moko siko. Na yebi so yo moko o yo moko siko. Ba ye ba ko lukanga na yo. Là je suis malade hein, mais je vais chanter parce que tu l'as demandé. Mamie il est là landa bien. Je vais improviser pour l'action qui est dans un musicien. Mamie, il est là. Moi si malamu. Oh ya RTNC. De quoi janoi. Yoka kolela nangai. Bang. Na yebaka te mokolo mosusu. Nga bakoki ko interviewe ngai. Na bajene oyo bangulu ayepoto lelo petit fali petit chetani petit nanga wera na jibe mpiana motopamba petit nanga wazekwa na yebaka yo uzalaka témoin de Jehova kokabolala biloko lelonga na ye nazali kolela Doa Congo, Popolipo, Gino, Sergino, Bosali, Sangai, Motema Yakati. Ah, Monica, on s'est allé souligner, moi, malais. C'est mon improvisation, n'a rien bité, n'a comité. Au mon improvisation, ce qu'on fallait, bah, où est la Bakokaboito, Yokaka, à Yemina Kibanundo. Ponga, ça me sala nga kukomela. Où est la zana voix? Jibe pia na zana voix. Kester na zana na voix. Papa on bazala na voix. Serge Mabel na zana voix. Nyoso yo yebi mais ba yebi ko komanze bandidi la cause a yebi ba yebi ko komanze mo lokola ngate na legi bango yebi sa bango papi pepe alobi pour la sili na legi bango na tima ina monoko te si wo sigila na nani mais na tso biso ndenge itala po bino bo tsoka batu mususu bo tsoka batu na vale on ba bino balika na bakari bo valete wala akimika na pota la kisi bilamba asali monje pamba yebanite moi j'ai écrit je fais et tout le monde a peu preuve na ngoti Serge Kabango tela na nje mo kwana bo o jongole silo tela nje mo kwana Serge là la chose qui dans cette danse on dit tu as Serge ouais c'est là non c'est un autre que tu as non
oh banzembo hôtel oyembi na bato toyebi rembi na bato c'est là on a rembi na Kofi femme d'exception oyembi na Kofi bango tout toyebi bango toyembi na bango banzembo wana nyonso oyembi na bango bato batielo nzembo sikoyo oyembi kaka na mutu mais naza beaucoup plus auteur tu comprends pas le mot auteur j'ai écrit beaucoup bato yo baye bandimi invitation na yo mais pour ce que bayebi na bango mais on popula bango nazo popula bango là où il y a la vérité j'ai eu la lumière mais tous les vérités c'est pas bon à dire mais yango bozokufa tala ndenge oza mwindu oza na poto mopakolaka karola ekite ozolobaki uyeka na kisi mais oui mais je te l'ai dit est-ce que la tema ina est-ce que bengi uyeka mbasima oyemba ndenge oloba akoyemba mpona komaka nzembo ayebi oyebi mwana to komi ndenge nini mama bebi makwanja alambi supu okomela yango oloba te mama nanga sana makwanja wera baza ba vedette mais je vais te dire ça en français moi quand tu te rends tu invites ta copine tu vas dans un restaurant tu invites ta copine. Vous allez, vous rentrez au restaurant, il y a les serveurs qui vous accueillent, les commis, on l'appelle les commis. On vous présente le menu et vous commandez, vous commencez par le vin, vous mangez, vous buvez, à la fin vous payez votre addition. Parce qu'au restaurant on ne paye pas la facture. Facture est dans le magasin Bilamba. Déjà. Alors vous payez votre addition. Le monsieur il sort ses billets, vous lui donnez le retour. Le reste, il donne à qui? Je te pose la question. Mbongo ete kalaka. Ou dit dans le restaurant qui toque. Oya bangali a pas pambo ete. On peut savoir na serve. Et le chef cuisinier qu'est-ce qu'il a eu? C'est lui qui est au fourneau. Le chef. Donc ngana za chef cuisinier. Yango moni zo sekanga. Na zaka ngana mi kati ya cuisine na toki salité. Mais biloko lié. Ngamu to kala mbiango. Ba fuja na fin du mois. Mais yango na lebi ko zo pesa serveur le bi na serveur kasi pas na zoka paye ko le ka serveur donc la dit que ba nzembo wana pesa ba wera ba jibe ba pesa ko mbongo te felete na ndimi teke yo va no kaka mo kompote nzembo na bien olalite ba pongi wera ne linga ko mingi wera za na mbongo ebele asenga ngate je vais d'abord signifier une chose tous les artistes vivants ou disparus de à Congo Popo lui pose parce qu'ils sont pas là. Ils sont venus participer à titre gracieux. Oui, titre gracieux, ça veut dire quoi? Gratuit. Voilà. C'est là qu'on voulait. Yoga, Antoine confie le médaille. Accompagné par les 24 années pour l'international, femme d'exception. C'est comme cela n'a fait pas comme un mot à Botangaï. Tima Julienne, Salonda Damoza, Philippe Yalio, Baleki Balanda Manasima, Mamesila Claudine, Bakufa Bakenda, Natikala Namirei, Kakembi Hiko, Nisha Mandala Bilele, Perajima Zenga, Monani, Nalunda Mamicho, Sowana Petit Meda Sulu Julienne. Sizina Mwanza, Adrien Madame Mefuniku, Mwana Suka, Ora Pimana, Nipumwa Mama Timba. Aïe, deuxième rapport à Papa, Maman, Kofiana, Papi, la vie que j'aime, Oyoka, Olela Nanga, Onanzebo, Naimi, l'imbattable Tchoura Mboma, Aïe Bakate, c'est vrai. Naipaka te mokomikoya nakoki mpe koya kolimba mwasi mosusu na motema na ngai nalobi naloba mami ilela omoni yango Michel Jano RTNC bonégligea kaka mokolo nakokufa nde bondimi nga je ne suis pas en colère c'est ma façon de parler nawuti na Franco papa na ngai abokoli ngai blambo mokia na Congo na vani na Franco les seuls petit tu es mon fils tu es mon fils obinga makambe pesa na confirmer que confirmer l'homme d'Aimbi soko lingo yoka wewe na zonga lo mo boy parce que to bosanité que les 24 mais je serai là les 24 ça qui joue un an à Parimba non c'est la fois de la question nga tout na yo ba tsanzembe oyo so iza o Parimba na ah petit joueur Zino, c'est idiote. Tu peux aussi imaginer. Et ça va nous mon angai. Papa na blessing. Jano, mamie il est là, je m'adresse à vous. Les réalisateurs bino na Congo pour na yaka qui ça mais cette fois-ci j'ai décidé na ko ya na libomo, na sala droit de main. Na tsangisa mangona papa pour la première fois c'est moi. Na sala banze me belé. Mais mon tomo soka komika ka kamati $100 à pesio. On l'exige n'importe qui. Tu n'as pas papa wemba. Bota bota ndima pa wemba pour na rendre donc un à Wemba.
bana RDC, bana Angola, bana Congo Brazzaville. Oyoka les sélectionneurs de l'équipe nationale des bons musiciens d'Afrique centrale. Ma fille ma petit joueur. Soki na sélectionneur te liba kuza 0. basalaki likita bayokanaki baboma ngai kasi bakokaki te mpo nazali mwana mosombo basokolanga na bomwana na mokowa mokomboso motolu nanga bakunda te batapuna bemami na yango nakokoki mpinda madeleine makila nzoto na ngai ejouer okokoka ngai te je m'appelle Papi Pepi. Sala que no puede ser para me sala kobima vainqueur ma befreme nyonso tekela mpona ngai te bozongongo vraiment bino bafuter soki likambo boyebi te osala se na miso bapeti joueur bawana bino boyoka histoire vraie raconté par papa nazalaka na grand maître loamo makiali ozalaka te nazali mpe moto ya yambo asangisa papa wema samema mwana katani boma internationaux na album na ngai ya droit de mer ensuite mpe na participa na succès ya viva la musica awana poto oyoka bachanson nyonso na komanda viva la tolinga bepreuve na Congo promo tolingaka te maloba te loba ntango olobi na bosani tolinga bapreuve na Congo révolution tolinga baépreuve donc toyoki pa wemba tosola mwa moke tokita pena naya mposo okita namono tovremi naya mposo okita po totele tofanda na biso mosusu do ya Congo soki aza wana koleka mpenza l'équipe apesanga mai ya komela tokita mpo namelaka mai mingi ona otingisa bina très important namoni tokita mwa moke nga mpe nazanga te fona mela mai ti mpo yo ye na baquestion moko brito yo bana nanga shosho namono tomboki no nakeno bongo sona miso okita nakiti tokita tovanda. Parlez-nous un peu de Papa Wemba. Papa Wemba a Koufaki na moi Oyo. Le temps ça passe vite. On dit ça fait 1 an déjà. Papa Wemba a Oyo Kabiso. Bana pas tant Oyo Wemba ça fait 1 an déjà. Bana Koufaki Dido. Sinon, pardon, là, on a enseigné la Kangana de Djemboana. Parce que tu es besoin de ça, besoin de ça. Oui, c'est une nouveauté, une chanson inédite. Oui, une chanson inédite. Oui, papa ne reviendra plus pour chanter. Oui, donc. Accueilli, père. Pardon, pour la mélange, quand il vient, je vais boire un peu d'eau. Tu es avec papy Pépé. Attends, oui, peux s'en porter. Moi, aigle. Aigle, il y a une sanité. Maman la mine cheval blanc, na bosani pété. Bandeko nyonso basutenaka Congo Révolution, Junior Kimoleke ne bienvenue bonongo na bosani te Pati c'est les camons na poto akala Junior Kimoleke ne cheval blanc ya mignon tout sur la pena pour na makambo etali Papa Wemba pour na kiti ma poto eloko moza sérieux autotique abiso ça fait 4 ans. 4 ans. Eh, pardon, ça fait. On a d'autres troubles. Ça pas tout le monde qui s'aille. Au Moningando, ça pas tout le monde qui s'aille. On a dit que ça fait 1 an. Petit jouet. Lundi, les 24. Petit jouet, ça pas tout. Tu as qu'est-ce qu'il parler de Paimba. 1 an à couvrir souvenir ou à Malamuni. D'abord, la royaume, vous savez, le moko, nazali moi na Molokai. Molokai na sens que Molokai est na matonge. Mais banda na balabala langa. Oh yoga ka Molokai, c'est Masimanimba. Oshwe, le kolama, kanda inzia. Ngana za mwana Masimanimba kasavubu. Donc ranke. Hein? Matonge, denal. C'est chez moi, mboga sika. Papa Wemba vient nga ya quartier. Ayebi nga banda moke. Pona yebi mama Marie Nyondo. Na yebi mama Marie. Na ba boke bakenda, na yebi baleke na ye. Na koli na bango. Vous comprenez, Papa Wemba, pour moi, il restera, il demeurera un idole. Donc, nous avons rêvé un jour, na yemba na ye, mais na sala yango, na 3 albums.
mais naza chanter lokola papa Wemba te. Mon rêve absolu on nzamba tindaki nga Jano RTL mami ilela parce que boyoka bien nalelaka mingi po mami ilela lelaki papa Wemba ndingaki nasalaki banzembo papa Wemba yemba bobosanaka ba auteur te moni baro David wana komi français soki na yambaki ya batakimaki wera j'ai tout fait akima comme français mukuse wana bomona donc papa Wemba zali vie na ngai nazoyebisa yo papa Wemba c'est mon grand frère c'est mon les ayo koseka mbongo pa franco hein mama amazon wana lisolo hein azana kanda sikonga na vandi na franco azotanga journal Elima papa Wemba ya vandi kuna ngana sana grand maître bon na biso lisolo toko tuna ba popolipo donc fona benga vieux Presley ba comment na vieux Presley yaka mona ya du kiti ya vandi wana vieux yoro grand maître azotanga journal papa Wemba bani ko lobane pa siko franco tika lito azoyoka yi na suka nango ayela kimbongo yoko vie na ndako moyete ba conseiller mikolo moyete po papa Wemba aki mutetela franco papa aki pe mutetela dinga yi o vie na ndako eloka kolia eza te po mikolo naza na besoin 50 ezai mbala liboso na beta su lisolo yo mona vie soka talinga bo eza te c'est-à-dire pesa ponga pata osimba saki diplomate mbongo soka talinga tazo continuer sur na ko pesa te mbala moko le papa Wemba franco talinga laxi na pesi papa Wemba 50 te na pesi 300 zaïr donc abale ko linga nga ndengo wana siko ndena bono sala musique na yepe poto na bifie na sala musique ponga na wuta na famille musique hein konono yoka ka konono li pasa mama nanga na c'est solution po bato ba yoka ngo papa Wemba na pesi 300 ba action wana na sala ba geste wana yango récompense na nga soki na sali nzembo azalaki koya abi oza petit na nga le nazalaki nango te ponga koko na nga domi bala donc na botami na mbongo yanga te ya famille na kufa nzala te o comprendre donc le naza koya kutanga soki na grand maître ba geste wana ndenge bino boyi osalinga geste omoni teke nazwi yo nabwaki yo alors yango omoni mpona papa Wemba j'ai beaucoup de respect pour ce grand homme qu'il était. Il nous a aidés. Il m'a aidé. Il m'a laissé vivre à la musique. Je ne suis pas venu avec les groupes vivre à la musique. Bakutanga la poto. Mais relation yangana papa Wemba isala ke na yeba ba ready. Na yeba ba stino. Na yeba ba yeyogo. Na yeba ba musicien ba espérant. Na yeba ba Julie Mubiala. Na yeba bi Pauline Fumutako ba chanter la vivre solo ba Petit Aziza ba Jado Kambodje. Ba Luciana ba Lijo Kwempa. Papa Wemba. Je n'ai pas de larmes. Je n'ai pas assez de larmes pour regretter ce type-là. Je serai toujours malheureux dans mon travail. Parce que c'est un interprète hors pair. Avec King Kestera. Donc, les autres sur la papa Wemba. La gogolela. Mais, moi, je ne vais pas aller quitter. Ce que je ne vais pas aller quitter dans la soba. Que ce que tu papa me restera monument comme il loin makiadi. Il fait mon vieux, il y a poto. Grâce à Franco. A même engagé. Mais grâce à il y a poto. Il y a mon alibi na yoke. Osa moi na moki obota makite po. Tant sous maman na obota. Tant sous c'était ta mère qui était ma petite copine à l'époque. Yo yo kaka solo. Tant sous maman na yo abota mutaki makango na l'époque. Ce que peut te salir test peut-être tu es mon fils. Nazo yebisa yo. Donc okima na mbonga Franco na poto. Ce qui na kimaki na mbonga Franco pour ça na mbongo. Ce qui peut na yib Franco amemanga na poto azaki grand frère nanga. Ma bezate mais na l'air wana po muto ya no poto, c'est-à-dire aux amayele. Dans le bas, autant la pena miko, autant la famille Papa Wemba, maman Amazon, autant la paix, ok c'est pas un batiki, qu'on paie ça bango conseil. Genre comme par exemple zate, t'as que pena pétia Papa Wemba, va souvenir autant de libiso zakini, paie ça bango au conseil. Na o par exemple batiki na evo ya moni, vive la musique na nyoso article bino bana. Orchestre na ye nyoso ko ça conseil pour sunga ngoti liboso. Nathalie Camera. Franco akufa akenda na oge jazz na ye. Na totangilo oge jazz Franco akufa akenda na oge jazz na ye. Les frères Soki bakufa Bela Bela et Kufa. Pepe Kale, il n'était pas le créateur de l'empire Bakuba. Azalaki kaka musicien loka batusu azalaki ye motanzaki lokola mais akufa empire Bakuba et Kufa. Vive la musique hein? Papa Wemba lokola azalite. Bakoko wana bazana kisasa. Bazako wela ki poste ki chef. On n'aura jamais un autre Papa Wemba. Papa Wemba est parti, sa musique oya yemba etikali vive la musique ne sera plus debout. On nga mutuna ko loba parce que motono sa ko linga bima leader. Petit Bendo Son, petit Nani, Bakouela. Awa, Luciana Zakouela, Lijo Zakouela, mais Bakimaki Papa Wemba, basali nouvelle génération. Mais Yibi Baton Lukuta. Ba musicien, Nazo Yibisayo. Albakoué, Bishop Viva Viva. Le nom de Viva la musique. Papa Wemba parti avec l'orchestre Tikali.
biso to ko za la succès on bien son vrai succès c'est la vivre la musique malgré tout bon mon c'est Koffi Olomide il a contribué mon côté que la vivre la musique donc na testament papa on be la gisi ba la musique lelo babi signé na te la vivre attends à Koffi Olomide après Koffi Olomide tanginga bon ngai ngopé ça ka conseil pour no sunga conseil na zo yebisa yo ke mama Amazon hein pandia mabe vivre la musique c'est fini papa wemba kufi vivre la musique abupia batunyo siko ba ko profiter oh na saline comme na vivre nga petit à papa wemba moni bana OK et comment zizani OK international joski kona mama Amazon na ko sunga ndenge nini papa wemba tiki ba bien yo tamsike pesa makase ba ko mema eloko na pa yemba tika tina suka parce que moi si aux années espérance tam na musique kolikaye atika na engagement moza charge moko za ya munene ya bana na ya entreprise au pemba tikeli nga ningo pesa siko pemba conseil mama Amazon conseil pardon pour ayeba pour continuer avec oyo mobile netikela ki ma bibi maluzolo yebinga bien na longole côté la longole linete mère Amazon yebinga bien dikina ko loba olongole na respect na yo mère Amazon yebinga bien koko dipinda biloko papa umba tikeli yo ba voiture bandako ya yo na bana siko miyibi yo zana kisasa soki sokoda ba droit na yo bako yiba yango okozwelo kote po bako kosa yo ndenge ba vieux verkis ba kosa kana ba mezo oyebe yo kanga na yebisa yo po tuninga na ta kolo vérité ba droit ya papa wemba même awa mère Amazon ba papa wemba oyoka mwana papa wemba bimi boy mère Amazon azana souci pa ndago ya mbinza na biloko bimi tiki na papa wemba compte soki zalaki ya wala ya Amazon ba droit d'auteur po juanguza obi mutu soki mbonga papa wemba komi na sokoda olaninga mbonga papa wemba komi na sokoda mutu akone koyebisa papa mère Amazon sa bendaki oya koyamba mbongo sa bendaki soki ezaki 400,000 komi etikali 30,000 akepesa mère Amazon atia la espoir te mais soki oyoka bato bele ba ko betsa concert na combat papa wemba c'est l'expérience qui me fait dire ça donc biloko papa wemba tiki secret ya moi c'est na mobali to yeba kité alors beaucoup de respect maman Amazon to mona ki keser ndenge ba weli this is maybe me tandenge ba soko wela papa mbazana moi chance pour moi organisation maman Amazon pour ba téter la paix bakobongila wana bazoka na sa bakobonga papa mbazaki viva babonga te bongo soko ya kufinde bakobonga miyibi bango tout biloko wana eza ya bana batikila bana ya papa wemba na mama Amazon oyo comprendre na mataka boye po nayebi mama Amazon bien nayebi ba Kadi nayebi ba Jo nayebi ba Junior nayebi tout bana tout ba Elia nayebi bango oyo kinga ba kuku donc to citer vraiment makasi to pena na même pas 5 minutes émission na biso na message dosu o na lingi pena o ça la conclusion o lo mpe quand on peut consommer album oyo au sangisi plus de 20 artistes payembi quand on to consommer ba mpe ay pona yo to tika mamba pa wemba makambu ya ba oyo to lobito parce que pona yo pour pesa sikoyo ko no valeur. Mon album s'intitule Petit Joueur. Les petits joueurs, d'abord, ce n'est pas les artistes. Les petits joueurs, c'est-à-dire, c'est des jeunes, c'est des gens qui vont paraître être Jano, en jean, tout simple, à Monier, à Komiko-Fingaye, Maïbi Valère, à Janoté. Donc, Petit Joueur, c'est ça. Dans une expérience, on a pote, on a vendu à 36 ans. Dans un ça, c'était la mona, mamie, il est là. Dans un sagabatou. Dans une émission, il y a une caribou variété. Je t'ai payé $50, 20 minutes. Moi, il y a une histoire, il y a une musique. Je ne viendrai pas pour passer 15 minutes. 15 minutes, il faut que je sois poli, que je sois McDonald's. Papi Pépi viendra, l'album. Et je m'adresse à tous les sponsors. Inibra, Bralima, Musique, Masangawana. Je suis le sélectionneur. Mon compte est continue bango. Na leki Koffi Olomide. Nga ki cité. Na ko yebisa bino. So ko kutani nanga. Album nanga nazo bimisa ngona makasi nanga tout na ba musicien je me bats seul il y en a qui m'aident qui viennent parce que je m'appelle Papi Pepe nazaka na bango bien ba roi David ba ya poli ba monsieur bazabel ba kayema ndoka ba beti ba Gino ba beti ba monsieur bazabel ba ye avec Papi Pepe donc na ko senga sponsor oya za na temps téléphone nanga na ko pomba te 06 05 64 15 92 je répète 06 05 64 15 92 c'est-à-dire 92 oyo Monique a ko songa ba petit jour ndeko yo yoki po tout nga musicien boyo yoki je vais aller doucement pour la kata studio la PC batuno sombote Jano mbote mingi mami il est là
RTNC mais nayebisi yo mami ilela natindi message loba na kulutu nanga nyoka longo aza kolia mbongo nchengo za yanga nchengo ya papi ipe kita pe kisasa nga ngoti mais yango na lebike na kokisa kufa siko ya pe zonga na mute naza réfugié te na bota bana mindelo yebite na la mikanda nako kita mais tinda mamio na ko tinda mamio mais parce que bato na ngambo message uzona possibilité zo ko kitata lelo nyonso wa luka rapport mais tout la petit na nga zakari babasho soki na kiti tout la petit zakari babasho na vie na ye ti ayuti ni ya ye papa ni soda akomleki na masini mami na ko lobela ngo lobela mais là nazo tinda message mami ilela ngam naza na studio mami ilela ma sœur je m'appelle papi pepi tout la vie na nga Josar apesa ngai mbongo ya tiengo ya nga esali sikise mokilo bibo mani tiengo la kisini so l'explique yo ba yandreki mbuta na bazo kolia mbongo Kongo mais bazo bina tiengo mokolo tiengo aza kolia te na moni kokodio ko ndeke batiki kokodio ko boy na lingo kufa biso bate donc alors na sengi kaka bino oya lingi de salisi na pesi téléphone boza la bieba na Congo na koya Congo et mboko na nga na bota mikuna je vous aime. Opposant, bien opposante, vous êtes des Congolais. Je vous aime. Merci, c'était Papi et Pépi. Merci beaucoup, vraiment. Merci vraiment. Maintenant, c'est moi chaud, t'as la rame, on a vu vraiment. Hein? Na coquille vraiment, donc merci de m'avoir aidé vraiment pour passer sur ma casse. N'attends pas 10 ou 30 minutes en dabiso. Et bien donc à beau juger émission. Nous soit lobby engagé gaillé. Bateau ma comment c'est à lobby engagé gaillé moi et donc à toi la poste ça. N'ayez pas peur, ce que motako pour t'engager plainte. Moi c'est un avocat. Bah, le français te na legi ba. Na ko gagner bango le tribunal. Merci beaucoup donc aigle. Bon gars Nicolo.